Pipina. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le monde entier est en train de suivre cet homme. L'homme qui a fait rêver. Bakundaye. Dodi lui a donné la vie. Il a demandé lui-même le témoignage. À chaud, il y en aura encore. Bandeko. Bomoni ye aza muto mukilite aza nzambe. Ah, maboko yo! Oya za pipinate! Et Zanangoli Kambuya Mafuta, c'est l'action qui fait la différence. Encore une fois, je vous dis bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Partout vous êtes à Lubumbashi, Kisangani, Bujimaï, Likasi, Zambie. En Europe, partout, même à Kinshasa ici, dans la commune Nyon surtout, topé sibino mbote makasi na kombo, ya Yesu Christ tika ete kimia, ya Nzambe tata, Nzambe ya kolomasi ya ezala bongo, na mabote na bino, c'est votre émission, likambo ya mafuta émission, oyo boyebi, objectif na yango, ezala kanespa, kosala bongo évangélisation, objectif émission, oyo, et sur un rabat en Nzambe, ce qui peut-être, si vous avez difficulté, moko boye, comme Elio, aux oye bate, si kanini yo côté les mato, fo na yo ezu problème, nanzela émission, oyo Nzamba kosunga yo, au cause de ce qu'on dit mama kasi koleka. Alors aujourd'hui, je suis avec l'église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis, l'église où ils ont dirigée avec le prophète Emmanuel Dodi qui a été qui met en Zambéza sous le cas. Alors je suis aujourd'hui accompagné avec le frère Mukendi, c'est vrai. J'avais eu vos appels, qui par-ci par-là, le frère tout ça. Alors il y a des fois aussi, repos est un rappel très important pour Moutou. Alors aujourd'hui, je serai avec le frère Mukendi, un frère qui était musulman, imam, mais aujourd'hui il est devenu chrétien. Alors avec lui, on va parler sur le grand salut et puis on va parler un peu parce que par rapport à témoignage témoignage alors pour la nouvelle rubrique il y a émission Likambo Mafuta à chaque fois to ba songa bino na ba bonne manière aujourd'hui na ba église et comme à côté mingi kondi ma foi guérison délivrance tout ça mais ba bonne manière ba pasteur est belé ba simba kayangote. Or, bah, franchi, le lot, bah, ça vraiment, na lipamboli wana, pourquoi? Parce que, les aranata moko, oh, y'a bien de bonne manière. Mon salaire dans Zambé, à Zouakata, il y a côté, il y a, bandimi, to, bah, franchi, bah, le kotambola. Alors, moi aussi, je me suis dit, rubrique wana, Eriko Sunga, un chrétien, Eko Sunga, un Congolais, Eko Sunga, nos téléspectateurs. Alors, on a côté, on a quatre rubriques, na l'émission Abino, Likambo, il y a Mafuta. Alors, je suis avec le frère Mukendi. J'ai dit bonjour, frère Mukendi. Bonjour, maman Patricia. Bonjour, na balandi nyonso ya Likambo ya Mafuta. Bonjour, na ba franchi nyonso bisika bazali. Bonjour, na notre père spirituel, le prophète messager Emmanuel Dodi. Bonjour, pena bandeko nyonso batali ba TV na ngonga oyo po balanda biso. Merci beaucoup. Alors, avant tout, j'aimerais d'abord vous proposer de bonnes manières. Nasimane, Torokota Suko, na les solos, il y a les grands saluts. On suit ça avec Clovis. Kosala luyenge na makamazambeti. Comme écarté, même dans ton rêve. Le plus fou, il ne faut pas le faire. C'est là luyenge na vie. C'est là luyenge na makamazambeti. Comme makamazambeti, il faut oser la convaincre, ou comme convaincant, ou comprendre aux ça. Mais le lenge qui est la l'église, qui est dans le luyenge. Mutabengo bukumbani Yesu sambela alléluia na lola toko kende toko songa moninga ça s'appelle luyenge. Yawe ku mama ozaye na lokumu te ça s'appelle luyenge. Voisin moko afungula église azombi mbunda yo polo ah ngalenga ba église ya musika te na kotika ya pembeni bakota église bongo te parce que ça pembeni. Si la vérité
Ezali attend en passa, va en passa. C'est comme ça que les choses de Dieu doivent se faire. Yo, comment est-ce que l'église est au côté? Soit le pasteur était ton frère, soit Azaki pasteur de la famille, soit Boyebana, soit Ezali l'église, il y a quartier, il y a proximité. Non, 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 bien-aimé. Ezali Kambuya Mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. Minute mouké, mais on a retenir, on a évité ce qu'on retenir. Bakenda l'église, bikenda kenda te. Bakenda l'église te po, et l'église ya ndeko na yo. Pour les églises ya pasteur, ya cousin na yo. Bakenda l'église na lo yengete. Église bakenda kayango. Soki hôtel difficulté zanango. To esika wapi omoni ke salut no ezali ndo kokende balobi ata ozalaka na matete soki lobi kono eza na ma campagne kende soki kuna ndo koyoka prédication ya solo ekomema ona nzela kende ovandi 10 ans l'église eloko ezo changer na vie na yo te ovandi 10 ans l'église ki songi eza ki nduma ezo continuer mibala bato tika te 10 ans l'église ovandi kaka bazo te yo pete yaya telema kende ko lukesika wapi ko sunga yo tika kindumba elongola masque de vieillesse epesa o libala epesa o mayele ebatela bana na yo ebatela libala na yo. C'est ça, nous avons besoin d'un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui marche et un Dieu qui agit. Pourquoi? Parce que cette semaine tokolobela makasi ezali semaine ya ba prière makasi. Frère Mukendi. Oui, maman Patricia. Ba téléspectateur ebele ba bengi ebele makasi ebele balobi bazana besoin ba yeba ezalaki ndenge nini yo mutobotami na kati ya famille esika na tangaki kombo otangi classe papa asambelaka kuna mama aza kuna liboto memeza kuna lelo yo longo komi affranchi eloko nini ngo nzambe nini ngo yo kuteli na yo a changer yo kaka boye po bino bosaka penza mateya babi mateya kuna ezalaka makasi nzambe nini ngo likonzi nini ngo moto kuteli na yo papa Mukendi mais kana ko expliquer calmement lelo penza na otiko pa kimia po nana besoin yango. Vraiment, merci. Merci Pena Bandeko. Pendeko Clovis, Matisse Penza, son ya volume na. Merci Pena Bandeko, batuni mutuna wana. Omoni, baboti na biso, bazalaka simple enveloppe. Oyo, nzamba utiliza kapoto ya na mokili. Méthode dépendaka na bango à 100%. Pourquoi? Okobota ma papa aza na église moko songolo. Soki okomi na tango mobo soki appel no yo koki. Okolongwa bisika wana ngana botami na islam oui et au salema ker malgré na botami na famille islamique mais appel nanga ezaki ya islam te eza lolenge moko na apôtre Paul azaki chrétien te azaki parmi bato oyo babandako boma ko bolisa bato oyo bazolakisa évangile ya Christ mais kaka nzambe moko wana Christ aye kokutana na ye na nzela. Très bien. Ayebisi ye ke ndenge ozaboye na bengi yo mission yangoyo kendo kutana Ananias po ozwa formation musalo ko sala yango oyo les mêmes Paul oya bandaki ko boma batu au nom ya Christ les mêmes Paul a komaki ko prêcher batu pona Christ. Il en a de même nangata nazaki na islam nazalaki contre christianisme mais contre le christianisme nanga ezaki basé na quelque chose. Pourquoi? Plusieurs basali ya nzambe maté na bango ezalaki moins limité quelque part. OK. Selon pe connaissance na biso ya islam to bandako monango ezo simbate tondimela bango. C'est pour cela combat ezalaki lâché entre islam na ba chrétien. Alors eye kokoma ke na komaki na kati ya kotala na batutu na kutana na bango na ba passer to na sala na bango débat. Pourquoi mutu moko te abimaka azo justifier christianisme normalement?
pourquoi nazokuta na été et pourtant baondo ba osali la nzambe baza basali nzambe mais pourquoi nazokuta na mutu ote vraiment azo concentré kolakisa qui est vraiment Christ. Bah na ba question na bando mitu nanga moko nzambe ayeko répondre na nzela téléphone kaka. OK. Kofinaka téléphone ayeko kuya na chaîne ya YouTube ya prophète messager Emmanuel Dodi. Na kolanda ye na yoki eloko moko ya sika et pas na ye ona tikala koyoka te na sala ki mo effort ya kokoma na komaki après kokoma ba question onga moko personnel na kendaki nango pona ko poser ye kaka ndenge na posa pe ba passer susu na zola ki ongo réponse différent na oyo ba pese puis réponse wana eza ki na profondeur ya connaissance. OK. Alors na sali examen de conscience na kozonga ngamo na talibo. Pourquoi tozo linga toboya liwa na résurrection ya Jésus et pourtant totali maloba ye alobi eza vrai mais totali maloba oya kuna sima eza yangote parce que nga okoka yebisanga te que Jésus a kofa ipona batanya na boyi et puis na péché ba verset à Bible ya ko contredire yo que non eza bongote. Or tango na yeko zonga na bomutu natali non mais mutu oya alobi awa ke alobi ka nazana makasi kati nanga ya kokwisa temple na mokolo moko me koya kotonga yango sima mikolo misato totali pe esalemi on dit c'est que il y a quelque chose où ils ont senga il faut na zo penza connaissance mais connaissance ko zo ngo epa ya nani o zo kutana bango makelele kaka apport nanzela prophète messager Emmanuel Dodi ndene ko comprendre que lokola muto azana biloko asika il faut nanu na pusana na comprendre parfois biso tozaki na makambo oyo toyebaki te tosalango na ignorance tango na kutani na prophète na eko comprendre que makambo ebele ezaki na kati ya ignorance même basali nzambe mususu connaissance ezalo lenge biso to bandaki kozwelango te même Bible yango moko na comprendre que Bible ezalo lenge biso to bando tangelango na ba débat na ba pasteur te. C'est ça le problème. Alors, le prophète Emmanuel Dodi aye kotali sanano premièrement eloko esala kinga nazana nzoto esala malili eza koyebisa batu ke Bible ezana 3 paroles. Batebe amona ke est-ce que mutagolo baga bongoli motema ka po mutalobi Bible ezana 3 paroles. Te ezana profondeur. Ce qui au fongoli bongote ko comprendre ngote. Très bien. Bible ezana 3 paroles. Ya batu ya nzambe ya munguna. Eloko wana nde epesaki ngana no pression ya kolinga koyeba pourquoi muto azolo ba Bible ezana 3 paroles. OK, Bible itanga makana ba église ezali lo banzambe, c'est tout. Na koya ko landela na enseignement na comprendre oui, Bible ezana 3 paroles. Ezana 3 paroles pourquoi? Tokuti maloba batu na Bible eza. Luc chapitre 1 verset 1 à 4. Luc a expliqué makambo ndenge salimaki. Alobi ke makambo oyo eza après ko sala recherche nde tokomi na comprendre oyo eza maloba ya bato eza ya Luc. Na ekotala maloba munguna eza pe na Bible. Oyo azo akendaki komeka le Seigneur Jésus yebisi ke soko za mona nzambe bongo libanga ekoma lipa. Eza maloba munguna. Na se poser mille questions. C'est que muto azana raison parce que premièrement enseignement na ye après cet exemple le que pourquoi Bible se retrouve à Kanandaku yanganga nganga salelaka bonzambe te mais pourquoi Bible eza Kanandaku nganga mais personnellement na yebi que oui izana banga ba itisa Bible ba pratika ka Bible no bi c'est que balandaka maluba ya mettre na bango eza kuna na kati très bien ya batu eza ya nzambe pe eza na kati bona yeko tala plupart ya basali ya nzambe bazote lobi côté. C'est première des choses. Bazote lobi côté. Il y a la différence entre influenceur na prédicateur. Plupart sur 100% ya basali nzambe ya Kinshasa. Ba comme influenceur. Baza ba influenceur, baza ba prédicateur te. Différence influenceur na prédicateur ezanini. Influenceur azana besoin ya komema batoka kana o eza ya mokili. Très bien. Mais prédicateur besoin na comme na vie éternelle. Azoma na lola. C'est pour cela remarquer la prédication à l'église lelo.
pamboma okokende poto osomba mapango otamona mitu caché mateya yango wana mais totunana nanu est-ce que Jean 3:16 est-ce que nzamba lobaki ke apesi mwana na ye kaka po yo somba mutuka non nzamba apesi mwana ye kaka po yo zwa libala non eza clair po oyo nyonso akondima abunga te mais azwa vie éternelle. Donc nde salaki ke nzambe apesa mwana na ye lokola mbeka mais prédication wana eza lisusu te lelo ekoma kaka okopambwama okende boye okosala boye mais omona ke non prédicateur eza kaka oyo moko c'est le prophète messager Emmanuel Dodo par rapport il y a message par rapport il y a prédication okokuta na prédication ya aza mingi na prospérité te atelemela mingi lobiko parce que mbongo kozwango mais soki oza sauvé te mbongo ekotikala yo kokende mais eloko place fo bongisa eza isika ozokende okobongisa te place route parce que a okotonga ndako mais soko okufi ndako wana bakondona yango te mais esika okokende eske otongi nini c'est ça le problème il faut otonga ngo pas na maloba mais na kondima pe na misala na ekotala ke non mutu oyo seki nde amemi lobiko par rapport ya enseignement par rapport à lolenge à présenter biso sali lolenge ezali pas sali ya maloba mais sali o eza na misala na kati nango azo présenter yango yo moko zo sentir même si mutu moko ayebiso tali umonike oyo aza prédicateur par rapport ya enseignement par rapport ya materia sur le sali ndena yo monake oyo nyonso toko sala awa eza na litomba te toluka mbongo tosala bisala sala oyo tobandaki osala po ozwa mbongo osala boye osala tutu mais fait de compte liwa eza sikoyo position nini liwa ekokutela yo troisième des choses nayo comprendre que lola eza na bacondition nango po okota lola eza na condition nango condition lola eza nini Marc 16:16 ezolakisa condition ya lola donc soki ondimi obatisami nde okobika mais après kobika nzela na yo eza ya lola mais pourquoi bisika nazalaki nayebi goût ya baptême te nayebi lisolo ya baptême te na bandoko boya baptême nayo okutaki non awa naza na libulu mpo na nga na desidaki oyo nazo attaquer ba musulman te na loba oyo ezaki témoignage na nga oyo esalaki nga moko namoni ke oyo ezali condition ya lola toza nango te comment na oke lola c'est qu'il faut na précipiter koluka nano oyo kozala avantage na nga ya lobi parce que après vie oyo tosala vie mosusu lobi nde oyo esalaki ke natika islam lelo okutanga chrétien mais pas chrétien ya kolanda miracle parce que bato ba confondre makambo na utaki loba ke tozana 5 types ya bato na mokili oyo ndenge tozala même na ba église ezana mutu musu na église pona ye alandaka miracle mutu musu na église pona ye alandaka prière mutu musu pona ye alandaka mutu musu pona ye alandaka connaissance mutu musu pona donc bato na type ya bato nyonso wana nga nazalaki na 4 te mais nazalaki na mutu moko nazalaki na mutu oyo abandaki koluka boyebi connaissance pour connaissance nde ko permettre nga na yeba nzamba solo azawapi na yeba nzela nini na kolanda parce que na yokilo les autres conditionnés Jean 17:3 or la vie éternelle à ceux qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ na moni non même donc vie éternelle zo senga connaissance so na luki miracle et ko sa ilanga nini il faut même miracle ko zwango même au demeurer ko vivre na miracle te miracle eye esili mais yo tika le zo vivre na vie oyo ezo senga yo moko na conscience na oui nde na monaki na kolanda miracle te parce que miracle eza par rapport à likambo songolo mais sali eza pona vie miracle ko tika libela te mais sali eza pona vie miracle eza pona likambo moko songolo ozaki nango zweli yango solution c'est ça mais sali ko tika la libela. Mais frère Mukendi bino pe bolekisi na makamula bino ba pasteur rebelle bazolo babalobi le prophète Emmanuel Dodi azonzima ba ancienneté azonzima ba grandté alingi ko kutoye ba grandté amisali carré na ye moko boye comme si aza autonome na ye moko alingi ko kutoye ba grandté pourquoi ça
Maman Patricia oyebi na tokendana na bomoto. Omoni na vie premièrement pour ozala na ba problème ingité ko komicha kana katia batu mingité parce que toko zala to vanda 5 personnes mais mitema na biso ezala mon côté batu 10 bako linga yo balobi to linga kayo mais na 10 wana ezana mi balé balingyo ya solo 8 balingyo ya lukuta to 8 balingyo ya solo 2 balingyo ya lukuta yango ko kozala kaka pembeni ya batu nyonso te 2 kolobake oza grand na makambo nzambe eza par rapport ya âge noté et kozala par rapport à âge parce que âge yango tende salaka mutu azala grand na spiritualité eza bongo te soki ezalaka bongo tozu exemple ya apôtre Pierre na apôtre Paul nani atambolaka na Jésus c'est apôtre Pierre donc soki eza na mutu oyo alingaki ya ko expliquer makambo ya Jésus bien ezaki Pierre mais pourquoi apôtre Paul oya yesima a comme corriger Pierre et Salemindeni azo ebisa même Pierre que ceux qui boyebaki Jésus na nzoto eza tante ya koyeba isusu na nzoto mais azo yebise ye ayesima mais Pierre atakola na Jésus wana eza pona ko lagisa ke spiritualité tambola kana âge te pourquoi Paul ayesima mais Christ l'attaki Paul mais Pierre a découvert que Christ na kati ya Jésus mais Christ l'attaki Pierre te il faut tout ça la clair il faut tout ça la clair Pierre nde a découvrir que na kati ya Jésus Christ aza mais Christ nde ko lata isusu Paul au moins que Paul azaki plus que Pierre okay. C'est pour cela ezaki makambo ekoza la makambo ya agité makambo ya kimukolo te ezali kambo ya temps ezali kambo ya mafuta pourquoi na tango oyo toza bandima te na temps oyo toza dispensation déjà esalema ke bandakala Ephésiens chapitre 2 verset 19 à 20 balobi ke totongami na boko mibale ya ba prophète na ba apôtre meta ya ba apôtre déjà esalaki nini esilaki pour le moment tout ça un fondement prophétique et géniteur on zamba confié fondement prophétique c'est le prophète messager Emmanuel ndeli kambu wana ndeli kambu bazo ko yango pourquoi eza vérité eza vérité il faut bandi mango que eza vérité c'est-à-dire ba prophète oh bazo sala misala bazo tambola ba prophète ne surtout baza frère Mukendi bazo vivre dans le faux les ba église c'est belé mboko za munene Maman Patricia nzambe ya solo pe bazalo nzambe bazo utiliser puissamment bazo tama pe na banga nzambe za ka dodité ils ont une différence entre prophète majeur na prophète mineur sikoyo to confondara makambo tozana prophète porteur don et ba prophétie et ba guérison mais tozana prophète ministre oyo nzamba confier ministère ba prophète be tozana bango awa nanu to Congo na lobi bien Congo to tikala kozwa prophète majeur te prophète majeur c'est le prophète messager Emmanuel Dodi OK na sepeli nuance wana na Congo to tikala jamais kozwa prophète te OK tozwa ba prophète ya ba prophétie ya ba don mais prophète ministre oyo nzamba confier ministère c'est le prophète messager Emmanuel Dodi apesi fondement prophétique pour akamba yango te pona kokwisa baninga mususu te lolinge bango bazoyokela ye mais azokamba yango lolinge ya kolongola baye bazana libungi tala ba église ebele lelo tala n'importe quel nombre de membres de l'église n'importe quel monnaie na église tala prédication pour comprendre que lole ezate lolo te ya makali susu mingite oyo te ya maki komikaka bénédiction bonheur libala poto mikanda nde makambo te ya makango wana or eza na ba païen oyo bayebi même nzambe te oyo batatola même comment nzambe na monoko na bango chaque jour bakenda poto bazongaka est-ce que bakenda ko gêner ba païen chaque jour bakenda poto est-ce que ba gênant te ezolingola kisake il faut tomber mabatuna oyo nzamba lingi volonté ya nzambe ezate to somba mituka wana eza evi etali biso ko somba mutuka Maman Patricia eza pona yo etali nzambe na iloko te quand même ba chrétien pe ko za ba pauvre te pa Mukendi
Oui, okoza la pauvreté, mais kosomba na yo mutuka etali nzambe te. Eza pona vie na yo propre. Po nzambe yo tambola na mutuka wana te. Kotonga ndako etali yo moko etali nzambe te. Oyo nzambe aza nango besoin eza nde obika. Pona vie na yo ya lobi. Mais soki totikali distrait na oya awa ekoleka no. Toyebi bato na mboko bazana bambongo. Totikala kana bakomba ba immeuble na bango. Bango siko bazawa. Oyo ezolakisa ke nyonso tokoluka awa toluka ngo na réserve mais toluka o mususu na précipitation parce que oyebi te liwa eya ke epesa mutu adresse te date pété ke na kwa jour tel eyeba na te liwa soki elinge ya eye ok siko yebisanga po isa na bato mususu azo yebisanga na olinga nanu na sala vie na ko yeba makambo nzambe sima ok nazana mwana muke kende na cimetière tala ba croix wana endo tala ka date de naissance ya bato est-ce que bana mike ba kufate soki lelo toza distrait nanu na makambo ndezo sala ke ba église ebele lelo tozo bunga bazo bungisa bato Emmanuel Dodi nde prédicateur aza influenceur te aza mutu ya ba motivation te nde prédicateur parce que azo mema bato na oyo ya lola priorité na yango wana lola liboso awela kananu o iza ya sete po okoto nanga ke ba fruit eza bi fruit ngayo na venderte naza fruit ya prédication Emmanuel Dodi parce que nazaki chrétien te nazaki musulman mais lelo naza chrétien eza fruit ya prédication na ye fruit ya misala na ye lelo nga naza chrétien c'est ça le problème. Alors, frère Mukendi, semaine Oyo, tout ça déjà, moi, il y a février, le bino, franchi, bozara, makamwe, belé, fête, et pas makamwe, pas vraiment, franchement, ce que ça franchi, t'es pas si pour la qu'on comprenne makamwe, la couleur, mais souvent, quand tout le monde s'est fait, on va lire, katoni, niveau. Na moi, autre côté, fête, elle bosse, ça, ni, pour te mieux, belaka déjà, premièrement, pour na ba Oyo bazolo baké, balekisi ba fête mingi topé ça bango raison pourquoi prophète Emmanuel Dodi amemi biloko o iza sika donc ceux qui muto yoki yango faut juger na ndenge na ye topé ça bango raison na mois février toza na ba rendez-vous mibale premier rendez-vous eza nouvelle lune semaine oyo to bandi eza semaine ya nouvelle lune tokozala na deuxième rendez-vous eza fête ya Daniel donc prière à 10 jours ya Daniel kana mois février tozongi na nouvelle lune nouvelle lune eza semaine moko o nzambe apesa prophète Emmanuel Dodi que o nde tango ngai na koya ko visiter bana nanga très bien na makambu nyonso to bazala nango donc affranchi moko na moko place azalaka yebi que problème oso elekelinga eza teke ba pekisi ko bondela ba pekisi ko samba soka na problème te ok mais ayebi que na problème tout na kozala nango na ko exposer yango na nouvelle lune parce qu'ils attendent l'eau là ils appolele pour nabiso oui parce que Bible zolo babia il fait toutes choses bonnes à son temps mais oyo ils attendent il y a nzambe ko yanola ba affranchi nyonso netango to memela kaye ba problème na biso oyo tungisaka biso oyo tiaka biso mal à l'aise eza fondé na Emmanuel Dodi te est-ce que batu mususu pe ako talibanda asembelaka na binote aza affranchi te aye pe azui guérison ezala te ke kaka o parce que oza baza ba affranchi aye kaka pona ba affranchi bona we est-ce que ça na vaccin soki o komi affranchi fo ba tubo vaccin wana ngana hebiti fona ye baka ya ezate mutu nyonso oyo approcher biso na semaine oyo azalazan ya église nini peu importe problème azan nango solution et kozwama parce que eza tango o eza recommandé na lola eza ta recommandé na Emmanuel Dodi te eza ta recommandé na secrétaire église mais eza tango recommandé na lola pourquoi ba prière ebele lelo tuna bandeko o basambelaka mingi pourquoi bangomba soko mati bango mokuta bato ebele baki osambela mais tuna bango soko otali omona ke prière eza ebele mais exaucement eza mokeza la pona ni parce que nzambe azanzambe ya tango ok nzambe azana programme na ye okoza zo sengelo ko okozo ngo te parce que zo senga ngo na tango na ngo te Bible lobi yango bien vous priez vous ne recevez pas parce que vous priez mal bon ozo sambela na tango o eza yango te nzambe ko peso eloko te mais nouvelle ligne eza recommandé na lola eza révélation et pesami na prophète messager Emmanuel Dodi nzamba yebisie ki o nde tango
yako yanola soki autrement eza semaine ya mabondeli eza semaine oyo ya losambo OK oyo mutu nyonso amemela nzambe dossier na ye OK likambo to etungisaka yo maladi mosala donc tout n'importe quel problème oza nango ko exposer yango epa nzambe na tango oyo okozwa eyano na yango même bato oyo baza na distance n'importe quel problème oza nango prière ekozala ezolala par rapport à moto azosala yango ayebi ntango te ayebi heure te zwa exemple ya prophète Eli baprophète Abal basali nyonso bango balingaki kosala en désordre ya bando tala bango kaka lokola Eli azalaki na connaissance ya temps ya nzambe ayebaki heure tel lo les apoleli tala Eli asambela minute ebele te oyo asengaki epesamelaki mbala moko eza pourquoi ayebaki déjà ke na temps tel lo les alaka poleli siko atikaki bango basala makelele basala bamizokisa ye azotala bango kaka po ayebaki ke nga heure tel lo les ala poleli na bondela kutu minute ebele te solution ekomonana très bien tango ya solution yango e parce que ezali révélation losambo même ya musika oyo ezali na tango nango ekofongola ba porte siko bato bazana ba province bato bazana libande ya mboka basala osala ndenge est-ce que bobondela pona bango en ligne to fo muto longwa déplacer aya Kinshasa kwa kozwa miracle et d'ailleurs prophète église munene eza na libanda mboka ezala na Kinshasa te bato ebele bazana libanda mboka ezala kaka par téléphone ata soki ayete bazobonda na ye kaka par téléphone esalemi losambo oyo basambeli yango na ntango nango eza na réponse nango apôtre Pierre azana boloko église pembeni bazosambela kuna musika mais boloko eza koto par quelle magie oyo esalemi ke église bazosambela kuna mais ange aye direct bakraka ezokweya nini est-ce que appareil nini bachaki Pierre na elongi po atelema na porte fongwama yango moko est-ce que losambo wana basambelaki place azalaki te ezo dépendre na lolengi bazosambela na tango bazosambela parce que nzambe a exaucera na tango. C'est pour cela na ministère des affranchis toza structuré okokuta balosambo en désordre te donc ola mwanga na tongo boyo to sala 3 jours ya jeûne c'est base de quoi jeûne ozo sala 3 jours ya nini on a sala 21 jours de prêtre eza ya nini 40 jours kaka boya donc passer à la moki kaka nazo sa wana eza ya nzoto. Mais oyo nyonso ezala catholique de la prophète messager Manuel de eza révélation eza libanda ya makambo nzambe te c'est pour cela eza na ba réponse correcte yango bandeko nyonso o baza libanda mboka numéro ya prophète eza na chaîne na biso eza na kombo ya prophète Emmanuel Dodi TV officiel wana okuta numéro ya prophète eza n'importe quel problème oza nango ko banga na yote et puis ozela ngo solution sans même 10 francs ayeli mbongo te. Alors par rapport il y a prédication tout y a enseignement oyo bana nzambe bele basengaki oyo il fallait qui e banda déjà na habité programme nini bosali na prophète Emmanuel programme et salimaki déjà je pense semaine ya lobby semaine oyo à partir ya lobby balandaka kana chaîne Emmanuel Dodi TV ba s'abonner kuna pa bana ulanda makambo o tout bango balingaki wana to yebi yango ekoza déjà kuna po nazo pesa déjà cours kuna voilà toi la semaine il y a une nouvelle ligne Nzambe balobi asalaka nangonga oyo eza ya kosala tala suko esika ozali obela kanzambe ndenge nini ponza ma répondre yo ezala yo zo na biso za musika. Nous sommes en direct, je vous rappelle. Numéro ezali wana. Otini motuna nyoso tu eza nzela ya WhatsApp. To soko raté émission oyo okene kozabiso bongo na chaîne Peter Tiani RDC okolanda émission oyo mobimba. Ou soit OK na chaîne ya Emmanuel Dodi officiel TV. OK kuna o s'abonner okozape émission oyo. To OK, na chaîne ya Patricia Kass Mutonkole OK pe kuna okozwa bongo émission oyo mobimba. Alors, tout le lenge ni nzambe, na c'est bien tout à l'heure, tozaka na besoin ya nzambe oyo. Amonaka, alobaka, asalaka, atambolaka. Aza nzambe moko te alala akoya kidiba te. Tu as besoin nzambe wana susu te. Tu as besoin nzambe azolobela biso maloba.
pas obi sabi so ba problème la biso aussi là. Alors, on suit témoignage moko ya makasi. Tomo lenge nini. Maman oya sofa ki makasi na mwana na ye, mais eza wapi na mboka mupaya. On suit ça. On se retrouve juste après. Bonsoir papa, bonsoir Mbufukululu Wabatu. Kamanampata. Waouh, je t'aime tellement papa Wango. T'appeler seulement pour te dire que je t'aime. Combien je peux dire que tu es bon pour moi, pour ma famille. J'ai suivi, je t'ai suivi online. Oh mon Dieu, quand tu donnais les témoignages de mon garçon, papa, j'avais la joie, j'avais pitié moi-même et je ne me retrouvais pas. Ça m'a fait tellement du bien. J'ai dit, mon Dieu, quel est un beau papa comme toi? Quel est un meilleur ami comme toi? Quel est un vrai prophète comme toi? Quel est un papa comme toi? Oh, tu as l'amour inconditionnel. Tu aimes sans condition, papa. Peut-être les autres ne peuvent pas comprendre. C'est moi je comprends parce que je sais, je suis dans l'épisode. C'est moi qui connais comment je peux donner les vraies versions de Dodi Emmanuel. Dieu avec nous. Les autres peuvent dire qu'on t'adore, mais moi je peux t'adorer. Je ne vois pas le mal. Quand Dieu est incarné en Dodi, même si je me prosterne devant Dodi, je me prosterne devant le Dieu qui est incarné dans Dodi Emmanuel. Je t'aime tellement. C'est ma chanson de chaque jour. J'aime ces messieurs. J'ai dit quelquefois, maman Sylvie, maman de moi, j'aime tellement papa Dodi. Papa, les jours où je t'avais rêvé, tu me donnais de l'argent. Moi, j'ai dit, mon Dieu, Emmanuel Dodi m'a donné de l'argent et tu disais, non, c'est peu, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai dit, mon Dieu, je vous ai rêvé déjà 3 fois. Je vous ai vu, vous donnez les témoignages et vous avez l'enfant dans votre bureau. Je suis entré dans le bureau avec maman Sylvie. Après, tu dis non, que je m'intéresse tout d'abord à cet enfant qui est auditif. Après, on va voir votre cas. Et aujourd'hui, là, on commence à parler peut-être dans le passé. On parle dans le passé qu'il faisait des crises. Et aujourd'hui, là, je vois un grand monsieur qui sort aujourd'hui, qui me dit, maman, je vais aller voir ma copine. J'ai dit, oui, tu as droit, tu peux partir. Il n'y a pas un problème. Avant, je ne pouvais pas les laisser comme ça. J'ai dit, non. Il va tomber, peut-être on va m'appeler, peut-être quelque chose ne va pas aller. Oh, même lui, il me dit, maman, je suis fière de toi. Je t'aime tellement, ma mère. Oh, mon Dieu. Papa Emmanuel Dodi. Nalobaka weye njo wandani. Oh, Mbufukululu Wabantu. Kama nampata. Kakangishanga nambanga. Muchimunyu wa bilobo. Muluangenyu Wabantu mvita. Chilumbayi. Kalala baluma. Mwana umo ujumunka chimwaba kwabu. Songa luma wabu showa. Oh, chilobu chetu tetu. Mutu lwanginyi wa vita. Emmanuel Dodi mutu akuiji. Wewe mutu lwanginyi wa vita papa. Uji mutu akuiji faji mviti tutonda tu yaba nyeme no kuji. Oh, tu es notre lieu de refuge. Oh mon Dieu, tu es un grand arbre, un grand baobab, planté pour qu'on puisse se reposer dans l'ombre de cet grand arbre. Oh, papa, le grand baobab, qui est comme toi, papa Dodi? Je manque les mots, je manque quoi te donner, je manque quoi te dire. Et mon merci ne suffira même pas. Moi, je suis rempli de joie. En te croisant dans mon rang, dans ma vie,
C'est le Seigneur lui-même qui est descendu pour me saluer, pour me rincer, pour m'essuyer les larmes qui étaient à mes yeux chaque jour, du jour au jour. Et aujourd'hui, là, c'est 3 mois qui passent. On regarde comment les mois passent. Et j'ai dit, c'est vrai ou faux. Je regarde. Oh mon Dieu, on entame encore le 4e mois. J'ai dit, mon Dieu, le Dieu d'Emmanuel Dodi, c'est un grand Dieu. Un grand Dieu. Oh mon Dieu, avoir Dieu et la connaissance de Dieu, c'est quelque chose. Comprendre la volonté de Dieu et comprendre le Dieu et ses œuvres, c'est autre chose. Papa, je te suis chaque jour. Je peux rester, réécouter la rediffusion. J'aime t'écouter parler. Tu parles et tu connais comment parler. Tu es sans pareil. Il n'y a pas l'autre comme toi. Non. J'ai marché dans le monde, j'ai 54 ans. J'ai écouté de pasteurs et de pasteurs. J'ai vu des prophètes et des prophètes. J'ai vu des hommes et des hommes. Mais il n'y en a pas un comme toi. Je ne te flatte pas, papa, parce que j'ai dit la vérité. Je suis sincère de ce que j'ai dit. Et Dieu du ciel, il voit mon cœur. Je t'aime. Je t'aime, je te jette des fleurs spirituellement. Là, je suis en train de te jeter le fleur. Laisse que la lumière suprême puisse vous encadrer, encore vous recouvrir. Merci beaucoup, Papa Wango. Merci, merci et merci de tout cœur. Merci, Papa. C'est l'onction qui fait la différence. Nebi Kebele, tant qu'on va retourner, mais maman Patricia, imaginez notre Dieu. Oh, maman, on a koumi sakaka mosela nzambe. Et comme il y a une adoration, tonini. Yaya, ceux qui n'ont pas comme là, on a vite, au koeba le nini. Ya kolobate. Témoignage wana obomoni, image wana, ezali, ndeko mobile obomoni bakangie na bakiti na basinga wana. Akomaki na ngonga moko, ezuye temps ebele. Akome kosala ba crise. Soka sali crise. Crise wana zo memaye na WC. Na toilette. Et memie azolia ba matière fécale, c'est dit caca, tout fi, pona bati mususu. Azolia yango. Maman wana souffrir bongo pendant beaucoup des années. Na jeune garçon naye. Bande ko na États-Unis ba ko seka maman, ba bi mais maman oyo mona na akosala soni. Maman comme ko obligé soki mwana a sali crise. Il faut kangaye ba Singapour mwana lia nyeite. Yaya, soki na ne komela yote. Okoyeba lolenge nini te, maman wana lobi. Ezali esengo. Oyo Nzambe ya Emmanuel Dodi asali pona mwana na ye. Nzambe a utilisé mosali na ye Emmanuel Dodi, je précise. Pour la délivrance, il y a jeune garçon na ye. Le jeune garçon na ya comme bien ça sous crisité. Alors pour na ya lobi azangi maloba koloba. Nzambe na kitaki na minute wana te. Non, Dieu avait utilisé quelqu'un. Nzambe a utilisé ramutu ya. A utilisé qui l'homme de Dieu pour la délivrance ya mwana wana. Yo zota la biso. Ndeke mukenza lobi semaine oza semaine ya mabondeli. Okovanda te. Ozobana maboma na katanda kuno pourquoi? Mwana na komi mutu likolo ozokoko supporter yete. Mwana na kimi ndako koko supporter yete mama ko vanda te telema. Semaine oyo mobimba à partir ya lobiti dimanche. Zambe ya Emmanuel Dodi a rosala makambo ya minene. Témoignage wana na tiango plus pona bino bozo vivre bon na libande ya mboka. Et pesa bino mpifo. To foi. To courage ya koluka Nzambe. Elongola bino kozanga kondima te. Rendez-vous na chaîne Emmanuel Dodi TV. Boki ko s'abonner ceux qui ont ça di banda mboka Polanda ba programme ya semaine de nouvelle lune oyo. Ndeko mukendi na éviter commentaire moko par rapport ya témoignage oyo makambo pe bato ba koloba yango oyo.
balobi bino kaka soki kuna miracle salami batu bazo kumisa adoration tout ça. Le problème c'est quoi? Kokumisa mutu akumisi wana aza mutu oyo amoni makambo esalemi pona ye. Est-ce que prophète mutache maloba? Prophète ayebise ke kumisanga te. Ye mutu atali problème azaki nango amoni siko bisika solution uteli. Donc nakozanga oya koloba wana allez. Donc tout le banini ils ont mataye na motema par rapport ya makambo kutani nango. Ils ont que prophète a imposé que kumisanga pourquoi? A kumise pona nini? Prophète aza bongote. Donc yemoko asali. Donc il y a oyo uti na motema na par rapport ya miracle akutani nango. Pour ce n'est pas facile mona ajuana abe babongo. Donc obungisi. Mais amona mona ona zonga lisusu en vie. Eza blague. Donc eza émotion nde omoni lande bi omona zo lo batam so kata maloba émotion to esa live par rapport à magambo kutani nango, c'est ça le problème. Eza nde komo katini message siko alobi mwana na ye azwa problème na mutu azwe bate soki bakosala ndenge nini, est-ce que soki baye na ye na église kobike kozaraka mbala moko ou bien ça quand même na moi makambu ya wem susu faut que consulter prophète néanmoins quelque chose bon ça ndenge na semaine la nouvelle ligne. Prophète Emmanuel Dodi aza commerçant té. OK. Prophète Emmanuel Dodi aza commerçant té. Yango na nde moni biloko ezo bebisa ba église lelo. Donc bato ba mi bengi ba prophète ba komisi musala nzambe on dirait ba boutique na bango. Or bon nzambe susi na eza wana te nzamba pesio donc papo osala kombo na yo te par miracle ko bikisa mutu alandi nzambe ayebi nzambe ayebaki nzambe te po ezana prophète Emmanuel da révéler biso ke nzamba sovaka mutu na ba circonstance ako créer mutu maladi moko kaka po ayabika après ko zwa lobiko alanda nzambe wana omoni siko misusu ekomi lokola pona bango eza ba boutique jamais nzamba ko peso onction po yo sala nango kombo nzamba ko peso kombo akopeso onction po aux onction wana okomisa ngo lokola commerce pona yo te donc nzamba pesaka onction na makambo oyemo kwa yebike intérêt na ye izana kati biso nsto yebi nzamba za intérêt mbongo te intérêt na izana kati o batu babika c'est ça le problème. Prophète Emmanuel Dodi abiki sa batu na mbongo te asenga batu mbongo te. Le problème c'est quoi? On dit mika nzambe c'est tout pour na yesu keli wana parce que mission a enangweza mission à côté ya lobiko salut c'est tout. Donc wana eza lokola au foutier ba million c'est tout baya na mwana donc et d'ailleurs kutu semaine à bien et to mena semaine à bien net lobi boy baya na mwana bakomona oyo nzambe akosala omeli tamulayi bando komi affranchi c'est vrai tango zalaki côté wana mususu ezalaki pe na mwa ba makambo bande kopesa na batu otoboyi kolelo kokota ngo na profondeur parce que toza na semaine moko toza très concentré par rapport ya semaine ya mabondeli totombola lelo plus musala ya Yesu na ekulusu totombola plus musala oyo musala nzambe azosala oyo ezali bongo nzambe tata. Alors bando yo koti c'est vrai ba miracle ya mankio na ezali mais tant yo komi et pas ya prophète Emmanuel Dodi na ba miracle oyo salami oyo yo moko mukenjo vanjo lobi en tout cas nzamba zapa salaka na guérison bien sûr ya nzoto ya batu ezanini oyo etike yo mukendi otelobi non nzamba za capable ya kosala eloko tel. Premièrement eza miracle ya ko changer matrice ya mwasi eza na ser moko aza na église kuna donc mabale kufaka po na robota soki baki hôpital bazomona ye na matrice ya mwana bébé mwana ya 2 ans est-ce que mwana 2 ans kozwa zemi mutu mukolo kwa ngai bo me matrice ya mwana 2 ans kolo me matrice ya mwana ya 2 ans est-ce que mutu ana kozwa zemi akobota te omoni. Mais prophète Emmanuel Dodi abondeli pona mutu wana azongi hôpital matrice na ye zongi normal et ça les mawa wana na ba franchi oui
Sera za pe wana tokosenga mama Sophia ako préparer les biso vraiment image wana toko exploiter yango na émission même la semaine prochaine. Matrice na ye il faut ça la donc so baki hôpital batalika mwana 2 ans mais loboko ba imposer kaka et ça les miazonga hôpital boyeke non oza normal. Mais réponse ya matrice na ye za lokola ya mwana ezonga mbala na mbala mabale kufa mbala namba. Donc azaki na libala ya liboso kufi ya mibale par rapport kaka ya kobota mibale pe batali asko yo matrice ngo ba loba mwana 2 ans ozoze mi journée nga abali poto sala faye to bota mabale sili metala ndenge nzambe aye kosunga ya lekeli na nzela prophète Emmanuel Dodi loboko kaka chela kiye aya kozonga hôpital ba biso matrice nezongi normal tina mikanda hôpital ya kinango yesu on na hôpital ki ozongi normal wana nde miracle de pasaki mutu nanga yango wana yoka nde miracle oyo ya pati prima na vandi boye mais makena loba yango te mais et bana ga ezo lekela yo donc na ko vanda ka tu mo boye matinga na makanisi ka ata place nga moko elekeli nga vraiment okomona pe misusu bande ko misusu basi basana ndako mabala misusu zobote tenzo kane matrice na yoza mukie nzoka nde diable ki kobundisa kondisi matrice na yoza mama mukolo kondisi yango munguna musala na ye eza ya kobebisa atali na mariage ke non na kobundisa te azwa libala babali yo mais siko atali kaka kote kuna akangi matrice azongisi yango mwana zo aka 6e mitomo siko nzambe pe lokola tika kabayete aye ko dirige il ne manque pas le témoin ti et pas ya prophète messager Emmanuel Dodi lo sambo kaka ya pamba sera zongi normal alors frère Mukendi c'est vrai aujourd'hui tu es chrétien autrefois tolobaki pona makambu ya bana oyo bakokisi 17 ans ce que mona kokisi 17 ans il faut aya l'église est-ce que et vous avez kaka église ya bino ba franchi to bano bazo vivre libanda bakosala ndenge nini procédure wana ezalaka lolenge nini est-ce que ezalaka na bana oyo bazwi na misala ya molili ndefo baya na 17 ans to bana oyo pe ba parents bazali ba chrétien pepe wana bana bango to ezalaka bana oyo baza conditionné bano bazo na nzela ya mabe. Non, tout d'abord na côté na biso na ndenge ya ba mystique mwana oyo abotami na nzela nganga yebake avenir na ye ozala bien te mwana nyonso to abotami na nzela ya nganga abotami na nzela ya koluka luka banganga ba musulman ba marabout tout ça avenir ya mwana na ozala bien te enseignement na yeko kutango na message ya prophète aolobake non na 17 ans boyaka na bana to pambola bana to empêcher misala moko etele makana via bana à l'âge ya 17 ans. Est-ce que soko zongi na Bible Joseph abando lota na âge ni ezaki 17 ans nde Joseph abando mona bandoto ya oiza avenir na ye na 17 ans donc na âge ya 17 ans prophète a révélé que monguna ayaka ko bebisa avenir ya bana sikoyo lokola révélation epesameli toko yebisa bateke bake na bana ba pasteur mususu pour révélation na yazana ngote est-ce que ayebi bonganga prophète akosala ya bolingi église mobimba kongo mobimba ko makaba ba franchi non prophète Emmanuel Dodi aye na mission oyo ezaka kaya kocha batu na nzela ya malamu pour révélation epesameli siko na ko yebisa mutu soko sambela na église songolo ke na église que pasteur na bango azana révélation na c'est ça le problème. Ako keno chele maboko ya lukuta sengyo ba offrande. Et c'est or que kuna ba sambele limo na se ofeli akenae. Mais yende ayebi parce que nzambe soki a révélé loko a pesaka na modalité ya kosali lango. Loko le Emmanuel Dodinde aza na révélation wana ya mona na âge de 17 ans, il faut ko pambola c'est que aza na bonganga moko asala kana bonzambe. Pasteur msusu ko yeba ngote. Révélation aza na ngote siko na utinda yake ndenini. Batu nyonso oyo mwana kokisi 17 ans yaka na mwana babondela pona mwana pona avenir ya mwana ba bazali banda ya mboka ba oyo bazali banda mboka ekosalima ba contacter kaka numéro mosakoli ekosalima batie mwana avenir na maboko nzambe tata ko mona makambo ndenge kotambola c'est ça.
Alors peut-être natikela yo moi minute tongonga ya yo message moko oyo okofungola biso mokolelo tokotikana nango na bandaku o tokovana nango na bandaku tokotikana nango yango nde kosunga biso et même biso ti semaine prochaine na pesio bongo 2 minutes à 3 minutes pour te clôturer mission. Merci. Eloko na kolingana nazo s'adresser mingi na bandeko oyo nanu bayambi kolo Yesu te. Okay. Toyeba ke mokili oyo tozaba lekinzela. Peu importe nyonso tokozala nango. Grade tokozala nango. Lolenge tozo vivre. Ozala na mbongo, ozala pauvre, ozala nani, ozala mokonzi, ozala nani. Yeba ke biso nyonso tozaba lekinzela. Mais après vi oyo vi mususu ezozela biso lobi. Vi wana ezostenga osalela ngo musala lelo. Parce que salle d'attente ya kokelola musala na osalela ngo a démarche wana omonde mtu akenda poto il faut que ambassade akebo menzela okelola olokela ngo awa na tombe okoluka ngo tango okufi bako bondela pono kenelola. Bon pomme susu akoza la bongo mais awa toza nanu na terrain oyo il faut to sala pour tozo résultat nango lobby que ko embrasser biloko moko ezangitina oko simba kisi pona mbongo eko servir yo pona muke mais yeba ke kisi nyonso ko simba ya mbongo ozwi mbongo oko vivre bien mais yeba ke oko kufa te sans avoir ko futa ba sacrifice nyonso bisika mbongo ebandaki obima. C'est ça. Kuna pe maweza lakate maweza te lelo bandeko na biso basi ba otambola na molili bazomi yeba te oyo nyonso ayambi kolo Yesu te na vie na ye nazo invité ye na message de la vérité oyo memami na prophète messager Emmanuel Dodi eza publicité te eza pona ba âme na yo moko eza pona âme na yo pona famille na yo pona vie na yo ya lobi parce que tozana exemple moko moke Maman Patricia tomoni Noé ameli masanga balongoli bilamba te ye moko ami longoli bilamba mais mwana na ye aye kokota moni mutakala omoni o Noé sala kinini amodir mwana na génération na ye pona ko mona ye mutakala mais tozana papa moko oyo kaka bana na ye moko balongoli bilamba bache na ekulusu batiki mutakala mais na retour na ye asali o Noé asala kite ye alobi père pardonne-les. Omoni Noé mais Noé na acte ya ye moko muto alango ki na ye masanga na ye atikali mutakala mwana moni ye kaka ale a maudire génération mwana siko oyo kaka bana na ye balongoli bilamba bache na ekulusu tala soni wana mais alobi père limbisa bango bayebi oyo bazo sala te moto wana nde atelemi liboso na biso azo benga nangai na bandeko oyo nano bandimeli ete bandimela ye pona bomo ya seko mokili oyo toza baleki nzela e kondema yango na loba kondema Jésus comme te. OK. Po ebele bandimisa bango ba confession Jésus comme sauveur Seigneur. Eza lokuta mutu nyonso andima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi a okelola te. Eza te makambo oloba wana comme eza expression te. Wana baba ok na makambo ya spiritualité na français. Chaque lettre c'est les plans spirituels, ils ont une signification. OK. Ils ont une signification nango. Jésus a ça comme te. Soko check comme ça comparaison. Ata olobi ke eza expression soki ya nini. Wana eza ba français na yelo biso bongi. Omoni mais ce qui est vrai, oyo nyonso andimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisa okota lola te. Yango na bengi bandeko oyo nanu bandima kolo Yesu na bomo na bango te. Sali ebeta na porta mitema na bango. Bandimela Nzambe na nzela ya mosali na ye oyo aye kotele misalobi ko le prophète messager Emmanuel
Dodi. Merci. Merci beaucoup, frère Mou Kendi, Oyazara Kibongo, musulman, Kassilelo, Akomi Bongo, chrétien et un vrai affranchi. Tout petit merci, Makassi, Naba affranchi, Nyonso, partout dans le monde. Un grand merci à le prophète messager, le conseiller spécial Emmanuel Dodi pour la considération et confiance. Oyo, Bozope Sabongo, Nangaï Pe, la chaîne Parfaite Télévision. Un grand merci à la sœur Philo, un grand merci à la sœur Charnaz et Kizenga, un grand merci à la sœur Kitenge Jessie, Nabosanité, maman Véro Aïna et pourquoi pas aussi le frère Mbouyi Emmanuel, notre modérateur Yaba Franchi, et maman Nicole Feza, pasteur Béni, toujours contrôle, Pemenia, l'homme de Dieu, Tikaete. Ah, sans oublier, la terre jaune, sœur Patricia, la protocole, la terre jaune, sœur Patricia. Salutations à toi aussi et un grand merci à mon équipe technique, un grand merci à celui qu'on appelle Clovis, et un grand merci à Réveil Coupa Aigle et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Luison Kiasi. Alors, déjà, Bolani Bissolobi pour la rediffusion, il y a émission Oyo et surtout ba question la bino mituna la bino bo hésiter bo tinda yango boyo kité ya bisa ki bino l'autre fois ceux qui yo banda vi na yo na mobali ya grand terre na yo na noko na yo na cousin na yo na nganga la pasteur na marabout ndeko mwasi n'hésitez pas semaine oyo ya ko luka délivrance ya vi na yo tozo kota mabala ba vi na biso compliqué. Parce que tu as bibi so bon le nenge to tamusa ki na biso. Soko yebi ko bima mibali ebele. Na vi na yo plus de 10. Ba démon so ba pa mbali wana bazana nzoto na yo. Yaya Luka de France. Tikete kimia nzambe tata. Nzambe akolo masia. Ezala bonga banda kuna bino. Au revoir. Pipina. Il y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le monde entier est en train de suivre cet homme. L'homme qui a fait rêver. Bakundaye. Dodi lui a donné la vie. Il a demandé lui-même le témoignage. À chaud, il y en aura encore. Bandeko. Bomoniye. Ye azamuto mukilite azanzambe. Ah, maboko yo! Oya za pipinate!